koka bolanga na bolingo na yo Yesu bameki butu samba lobilo lenge yo za bonibone la wana yango wana te nalandaki nzela ya bomoi Yesu afuti ngai posa ya koyembela ya donc à chaque fois nyonso ya yo ezodépendre na nzambe te oza lokola nyonso ya nzambe balingami nzambe apambola bino toza vraiment na esengo ya koyokaka bino ya komonaka ndenge bozali kolandaka biso de temps en temps vraiment nzambe asunga bino ndenge naza kolobaka na biso nyonso tozali koyeba na koyoka toyeba mpe kopartage na bandeko mosusu kointeresse mpe bandeko mosusu na ntina na émission na biso notice ya moto ezali bibilia balingami eza vraiment likambo moko ya motuya oyo osengeli koyeba ndenge naza kolobaka ntango nyonso notice ezali kosunga mutu soki akozala na appareil moko ya sika ayebi ndenge nini ya komonte yango te ayebi kapasité na yango te ayebi manipulation na yango te nyonso akoyeba yango na kati ya notice yo mpe lokola nga mpe lokola mpo nayeba na ntina na bomoi na nga nauti wapi nazokende wapi mokili oyo eza ndenge nini makambo nyonso wana mpo na kososola yango eza na kati ya bibilia naza kose rappele na lwambo makiadi ya bandeko koyeba nzembo moko aza kotuna nzambe toyebaka esika toutaka me toyebaka te esika tokendaka bon de grâce nazwaki na nga mpe ngonga kokutana na ye te nayebi mpe te basali oyo bayoka ye na maloba wana baloba likambo nini na ntina na ye molingami yo mpo okoki kozala na bainterrogation neti ye naza koyebisa na yo explication nyonso detail nyonso ya bomoi na yo outi wapi ozokende wapi eza na kati ya bibilia ndenge tozali kolobaka na biso alors maloba na nzambe eza kolobamaka tozokama teya na bawenze na babis na bandako ya nzambe na batelevizio mpe lokola na baradio alors tozoyoka vraiment mingi e eza kosala ke makambo bato azali koyoka ekomi na kosilisa gu ya koyoka makambo yango parce que biloba lobeleki ebele alors molingami nalingi koloba na yo boye na kati ya bibilia eza na ezaleli moko ya kitoko mpona balingami ya bere bazali kosala ndenge nini bayoki maloba na nzambe nsima koyoka maloba na nzambe baza kokende kozwa bibilia bazali kofungola kotala parce que nouveau testament ezalaki nanu te lingomba na nkolo yesu elobamaki nanu te na bibilia endenge ezalaki eloko moko ya sika ndenge ezalaki mateya moko ya sika baza koyoka baza kozwa mpe maloba na nzambe koverifie naza kosenga na yo mpe lokola ntango ozali koyoka maloba na nzambe molingami zwaka bibilia tanga atako okoyoka maloba na nzambe te me tanga kame bibilia makambo nyonso eza na kati oyo oza komona kuna oki kotuna tozali wana mpo na yo alors lelo tozali kobanda eloko moko tokolobela yango na 4 séances mateya ya lelo eza na suite lelo tozobanda ya liboso prochaine séance ou émission mosusu ekozala ya mibale ya misatu ya mine donc esengeli vraiment okoka kolanda nyonso pour comprendre likambo oyo tolingi kosola lelo alors likambo nini yango tolingi tosola lelo molingami tolingi todécouvrir na kati na bibilia kondimela nzambe elingi koloba nini alors toza kobanda yango lelo tokosala 4 séances na mateya oyo molingami na ntina na likambo oyo tokotanga bibilia na Marc chapitre 11 verset 19 à 21 français et le biboye. Le soir, Jésus et ses disciples quittent la ville. Le lendemain matin, il y remarque en passant que le figuier est devenu tout sec, des racines aux branches. Pierre, se souvenant de ce qui s'est passé la veille, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il s'est desséché. » Molingami, Bibilia elobi na biso nini. Incident moko esalamaki
awa Bible bi la veille likambo nini yango esalamaki tomeke mpe kozonga nanu na kotala eloko nini yango Pierre azali koloba toujours na Marc chapitre 11 tobandi na verset 12 français elobi boye. Le lendemain, après avoir quitté Béthanie avec eux, il a faim. Il aperçoit de loin un figuier couvert de feuillages. Il se dirige vers cet arbre dans l'espoir d'y trouver quelques fruits. Mais en y arrivant, il ne voit que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. S'adressa alors au figuier. Il lui dit, en présence de ses disciples, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Alors, molingami, to comprendre esida oyo esalamaki. Likambango ezandegedini. Nkolo Yesu azalaki kolongwa moka Betani, azako kende nanzela azalaki koyoka nzala. Etanga yoki nzala amoni na musika figuier na makasa. Alors, tango amoni na musika figuier na makasa, posa na ye ezali ke akokata kozwa mbuma ya figue amekempe kolia. Et tango nkolo Yesu apusani akomi na nzete ya figue atala boye atambuma moko te ezali. Nkolo alobi ok mutu moko lisusu te akolia na mbuma nzete oyo. Donc alekeli mbuma mabe. Lobi nango nde bayaki komona keno nzete wana ekauki kobanda makasa ti na misisa. Mais ndeko oyo akomaki maloba oyo aza koloba likambo moko ya komonisa keno figuier angani ezaki penza na raison te. Parce qu'alobi nini ce n'était pas la saison des figues. Donc, ekokaki kozwa mambuma te na moment wana. Mais alors, toki komona kami ke non nkolo asali mabe. Pona nini nkolo a maudire figuier wana au moment où ezalaki moment yango kobimisa mbuma te. Yango nde maloba ya liboso tozali kolinga kobanda molingami na tina na kondimela nzambe. Si je na biso ya liboso ezali bacholaka nzambe te. Nde ezali figuier nani si je na biso ya liboso. Pona nini tobandi na likambo oyo molingami parce que likambo ya kondima eza kouta na oyo tozali koyoka et oyo tozali koyoka eza maloba na nzambe et nakanisi tango tobandi bacholaka nzambe te nalingi vraiment tokoka mpe ko se comprendre malamu kochola nzambe elingi koloba nini. Oui, mépris soki tomeke mpe konani kotala dictionnaire mépris eza kouta na verbe mépriser et verbe mépriser dictionnaire ezali koloba nango nini. Mépriser dictionnaire lobi avoir du mépris pour une personne, une chose et ou soit ne pas tenir compte. Alors avoir du mépris dictionnaire pezoba nini natina na mépris dictionnaire lobi sentiment par lequel on juge une personne ou une chose indigne d'estime, d'égard ou d'attention. Donc, awa Bible nani dictionnaire za komuni sa kochola, eza komuna mtu pamba, eza kokipe ete, kotia ekate. Mais na contexte na biso, bachola kanzambe te, tolingi koloba nini molingami. Natina na kochola nzambe, elingi koloba, nzambe azomona likambu na modele moko boye. Yo, ozoloba keno, nzambe ozomona biente. Nzambe azokanisa likambu moko boye. Yo olobi nzambe ndenge ozokanisa wana yango te. Nzambe azolobela na lolenge moko boye. Yo ozoloba keno nzambe aduka ndenge ozolobela wana yosimba te. Pona nzambe molingami ezaleli wana eza kochola nzambe. Elikambu wana nzambe asilikaka nango penza mabe. Nzambe asilikaka nango mabe. Molingami nzete oyo, il est vrai, ezalaki na ngonga na ngo te ya kobimisa mbuma. Mais de loin, ezomonisa keno mbumeza. Et tango ezomonisa mbumeza,
nzamba comprendre que mbumezali ye aye poazwa mbuma nzoka nde mbumeza na ngote en d'autres termes nzete etsoli nkolo na ndenge nini ezomonisa nkolo keno mbumezali et après il dit oh nkolo okosa na yo nga nazala nga na mbuma te mais il est vrai oza na mbuma te mais mpo na nini na mosika olakisaki oza na mbuma mpo na yango molinga me nkolo alakelaki yango mabe naza na besoin nakoka mpe koede yo na likambo oyo tokozonga lisusu na bibilia mpo tocomprendre likambo oyo malamu cette fois-ci tokotanga na Nombre chapitre 14 Nombre chapitre 14 bibilia eza koloba na biso nini na français bible elobi na biso boye balingami na Nombre 14 verset 11 Nombre 14 verset 11 toyoka ndenge bible ezali koloba. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? Version Oyo ezali ko utiliser outragé. Version Mususu ezali ko utiliser méprisé. Nzambe azomona libota ya Israël eza komona itina te. Libota ya Israël eza komona malonga te. Ezotchola Nzambe. Mais ezotchola Nzambe balingami na likambo nini? Alors, pour nous comprendre, parce que totangi verset 11, pour nous comprendre, tomeke mpe ko remonter. Toujours Nombre chapitre 14, cette fois-ci tozwa verset 1 nakokita. Bible le Bible na français. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté d'Israël. Alors, balingami, likambu ezali nini? Awa Nzambe ayabaki na kolongola bana na Israël na mboka ya Ezipito epai kani bande ko nyokwama bande viza ko souffrir bazalaki d'esclave bazalaki na musala moko ya makasi. Nzambe abi OK libota nanga naza kolongola bino nesika na pasi nazomema bino na mboka ya kitoko mboka ya esengo. E tangu bakomi na mboka wana bakomi pembeni nango Moïse atindaki ba espion 12 bakende kotala mboka na ndenge nizali. Etangu bakei ndenge Nzambe alobelaki bango eza pe ndenge bamonelaki mboka wana. Ezaki mboka kitoko, mboka malamu. Mais seulement batu ya mboka na bazaki ba géant. Et puis mboka wana ezalaki vraiment fortifié, ça veut dire entouré na ba miraille. Nde bangisaki seulement bango. Mais non tangu bango bazongi balobi non kuna tokende kokufa. Maintenant mépris ezali na likambo oyo molingami. Kochola Nzambe ezali na likambo oyo. Nzambe na bonzambe na ye abongiseli bana na Israël mboka ya kitoko. Mboka ya malamu. Me bango makanisi oyo Nzambe aza nango pona tina na bango bamoni yango mabe. Keno Nzambe ifako tika biso kaka na Egypte tokufila na Egypte. Ah, molingami. Na souffrance zaki nango na Egypte obosani. Na konyoka mnyoso zaki nango na Egypte obosani. Nzambe amemio na mboka ya kimia yo ozomona yango kina te. Balingami kochola Nzambe nde yango wana. Komeprize Nzambe nde yango wana. Tangu Nzambe aza kokanela yo makambo ya malamu yo ozomona makambo wana yango te oza komona Nzambe tina te. Et eloko wana esepelisaka Nzambe ata moke te. Verset 23 eza koloba nini ya chapitre 14 natina na likambo wana elobi boye. Tous ceux-là ne verront pas les pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne les verront pas. Nzambe azui mokano
ya koloba ke non terminé batu nyonso oyo bamoninga tina te batu nyonso oyo bamoninga ipamba bakokota lisusu mboka wana te molingami nzambe alingaka bachola ye te nzambe alingaka bamona ye pamba te tozali kotanga toujours na nombre cette fois-ci tokozwa texte mosusu na nombre 16 nombre chapitre 16 verset 30 elobi na biso nini verset 30 elobi mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour désengloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. Awa, version Darby, ezali ko continuer pour utiliser le verbe outrager. Mais second, ce que tangango, ezali ko batina na mépriser. Likambo oyo mususu maloba toyuti kotanga eza maloba Moïse aza koyebisa na bana na Israël. Alobi batu oyo bacholi nzambe. Po bayeba keno bacholi nzambe liwa oyo bakokufa eza liwa moko ya somo. Esengeli mabele emela bango vivant. Mais bango bacholaki nzambe na likambo nini molingami. Tokozwa toujours chapitre 16 ya nombre tobandi na verset 1. Coré fils de Yisera, fils de Kehat, fils de Lévi, avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péret, tous trois fils de Ribin, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse, avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dit, c'est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Likamunini bandeko oyo bacholaki na yango nzambe molingami. Nzambe na bonzambe na ye azuaki à Moïse na Aaron bazala liboso ya bana na Israël nyonso bango nde bazali kosola na nzambe e bazwi malobi pai na nzambe bayebisi na peuple nyonso mais Corée na 250 personnes mususu batomboki bacholi nzambe na likambo nini baza d'accord na makambo nzambe azoloba te na tina na Aaron na Moïse pona nini kaka bango et pas na bango bazomona comme si Aaron et Moïse bakomi ko konza bango bakomi ko dominer bango ba s'élever likolo na bango et wane buki ko sala mate bazoba ke non nzamba lobela ka biso nyonso. Or choix ya nzambe pona Aaron na Moïse et uti na nzambe ye moko molingami okoki ko chola nzambe tangu ozali kondimate oyo nzambe azakoloba tango ozali kondima choix ya nzambe te tango ozali kondima makanisi ya nzambe te tango ozondima maloba ya nzambe te me kondima yango na ndenge nini nzambe alobi oyo mosali na nga ye obi te ye kutu masumu ye te non oza d'accord te olingi kolakisa na nzambe ke aza na raison te ya kozwa ye comme mosali. Alors molingami à chaque fois yo ozali ko s'opposer oza ko telemela oyo nzambe akani pe abongisi oza ko mépriser ye e balingami ndenge tozali ko lobela likambo ya kozala foi na nzambe et ye foi en Dieu nalingaki ko banda na likambo liboso oyo ya mépris ndenge ndotaki koloba Bible zali koloba la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Molingami, kondima eutakana oza koyoka. Et batu bakanisaka peut-être que kondima eyaka kat na biso moko to eutaka kat na biso moko te. Kondima eutaka epai na nzambe. Nzambe nde mutu apesaka biso kondima. Na ngine expliquer yo likambo oyo. Naza konani ko se rappeler na publicité moko bande ko salama ya nani ya compagnie moko ya nani ya mboka awa bande sala publicité
il y a avion où ils allaient rassurer. Ils ont fait la publicité pour mon copé, ils ont fait que ça ma mikolo yo, il y a mutuka. Que non, yo komata mutuka oyo, mutuka mata mutuka boye. Alors, malamoko portier les akolongwa mata boye, piné za suki ndenge nini. Ça veut dire et l'on les ako ko pesa confiance. Alors, molingami ndenge yope osengeli koyeba, ndenge yope osengeli ko comprendre, ezali été foi et utaka epai na nzambe. Yo ndenge ozali netinga nazala makokia kopesa yo mbongo te e yo pe oyebi yango ata na lobi na yo kopesa mbongo okondima na yo te molingami okondima te pona nini parce que oyebi déjà que non nazala makokia kopesa yo te mais nzambe ye aza digne de confiance nzambe ye azala makoki nyonso et tango azali koloba likambo assurance ezali c'est comme ça. Alors ndenge foi eza kouta epai na nzambe ndenge nzambe nde tazali kopesa foi lolenge na biso ya kosalela vis-à-vis na nzambe eza très important. Lolenge na biso ya komonela nzambe eza très important. Molingami soki yo oza komona nzambe neti makambo azali koloba na yo neti makambo azali koyebisa yo ekosalama te ekokokisama te wana oza kochola nzambe wana oza komona nzambe pamba et eloko wana nzambe alingaka yango ata mukete molingami ata mukete kore na bato na ye wana conséquence ezalaki penza ya somo na tina na bango parce que mabele efungwamaki bango nyonso na famille na bango na bandako na bango bazindaki mabele meli bango pona koloba na yo ete nzambe alingaka ata mukete mutu akoka kochola ye. Maintenant nkolo azali ko expliquer sikoyo biso likambo oyo ya tina na kondima na otiko monisa na yo ndenge nini toki kochola nzambe ndenge nini toki komona nzambe pamba. Maintenant nalingi ko introduire muke na problème ya kondima mais émission ezali koya na ko expliquer un peu davantage. Alors Bible ezali koloba na biso nini? Bible elobi na biso boy. Marc chapitre 11 verset 19 à 22. Alors Bible elobi nini? Les soirs Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Le lendemain matin, ils remarquent en passant que le figuier est devenu tout sec, des racines aux branches. Pierre, se souvenant de ce qui s'est passé la veille, dit à Jésus: Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il s'est desséché. Jésus saisit l'occasion pour leur dire: ayez foi en Dieu. Molingami, likambo nkolo Yesu asalaki na figuier epesi matea na pona tina na bayekoli. Alors nkolo azakoloba na bango botia kondima na bino epai na nzambe. Kotia kondima na epai na nzambe elingi koloba nini? Kotiela nzambe mutema elingi koloba nini? Molingami, tango Bible ezali koloba ayez foi en Dieu. Nalingi nakokembe kozwa exemple ya mokili. Ngai nazali kolinga kokende soki zandu to kokende soki ville. Na mati na mutuka ya transport. Tangu na mati na kati na zasir ki na kokoma na ville. Elingi koloba nini? Na tie confiance nanga na mutuka wana. 1, 2, na tie confiance nanga na chauffeur wana. C'est comme ça. Donc, mutu oyo aza na confiance na mutuka. Mutu oyo aza na confiance na chauffeur. Tango azali kokota na kati na mutuka, akokipe kutu ata mukete keno hakomi kuna na kati handa butuna chauffeur tokokoma baninga est-ce que mutu ko kokoma esala makate aza d'office ko comprendre que non na mutuka oyo na kokoma na mutuka oyo chauffeur akokomisanga nesika nazokende. Donc à cause la tana komitungisa mon côté à cause la kutu ata na problème mon côté akomana kutu ata kobeta masolo na bato mususu akomana pe kosola bandeko mususu to azotala makambo na ye to tele azotanga mukanda na ye to azako manipuler téléphone na ye parce que
aza sir qui a kokoma accélération mutuka oh na embouteillage ko freiner oh non na arebo ko telema italiété molingami kozala na confiance dans Nzambe yango wana kotia foi epai na Nzambe yango wana ça veut dire nga naza koyeba ke non Nzambe aza kosimba nyonso Nzambe aza kotambwisa nyonso naza kutu ata na likambo moko ya koloba te noki kozwa exemple Nzambe alobi na nga kitoko okobala kitoko okozwa mutuka kitoko okozwa ndako kitoko okozwa soki avion Nzambe alobi ndenge nini akosala etalinga te tango nini akosala etalinga te nga naza seulement à l'aise na koyebaka ete likambo oyo Nzambe alobi akoyeba na kokokisa. Alors molingami ndenge nalobaki na yo oyo ezali émission ya liboso ya mibale ekoyeba kozala ya misato ya mine ekoyeba kozala po te osilisa sujet oyo kotiela Nzambe motema eye foi en Dieu. Vraiment Nzambe apambola yo na minute oyebi quand même na kopesa na biso mpo na kolanda biso. Vraiment Nzambe apambola yo ndenge toti koloba na ntina na komona Nzambe pamba kotiola Nzambe to comprendre yango na exemple mibale ya bana na Israël ndenge nini bamonaki Nzambe pamba ndenge nini epesaki Nzambe kanda. Donc molingami vraiment Nzambe apambola yo naza na kondima ete oyo yoki okopartage na bandeko mosusu okopesa sango na bato mosusu surtout que eza suite émission ezali koya tokokutana lisusu Nzambe